Mission TV, le miroir du monde. Alors, lelo ozo kende na kanya makasese. Okoloba nini na bandeko nyonso tango mosuba kotika na simba muninga. Obika besi mama ya mbo taboko ya baleki na simba bia. Bako maloko ngati na mabambula bako besa monga bakimia. Nyonso koloba monga kaka. Bakuna bomono bakangi bino. Lisano ya makaku bokeba. Police na biso elenda. Bango banyokola ki population non et comme ici ko tana bango ba sele la population. Bupesi mawa na ba famille parce que tout ça bande ko belé bakata bango ba machette bino ndo bakata bango. Ezali mabe na biso to banda ko sala to ebani ngo tambola te do etamboli na biso ezaki mabe yango ano monique donc eza ba konsta biso mboka donc musala pe basali eza mabete eza pe pona bien na biso pays nde kuluna ekosila malamoko eko kita loko ekitaki eko kita makasi mais tozo continuer esengeli koyeba ke population a collaborer abada ko dénoncer atwana musoba ko kima bakemo sika bakozonga zusu awa lelo ya 3e vague semaine prochaine 4e vague mais to continuer ni gozana na lomona bozali na ba 30 ans. Je suis peu à commune à 40 ans, mais Borozongawa, Sisi, Moussala, Yabilanga, Nakanyama, Kasesi. Kobatela bango te azokende kosala musala je vais les utiliser azokende ko utiliser bango pour basala musala bilanga rien d'autre non tu vas batuko babokira batuko bokola mwana bien yakei na bitezo na ozonga Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Chers amis téléspectateurs de Am TV, bienvenue encore une fois. Topesi bino merci. Tolobaka zali li sonabino esika information ezali. Lito inabino makolo nabino kokita en temps réel. Tokiti awa en temps réel na terrain flamboyant. Esika penza mon général Silvano Kasongo na elongo na mon général Kasongo. Oh, il y a service national Kasongo Pierre.
talisaki lelo te bako présenter na population bakulu na topé vague ya 3e o ezali kokende boyebi ke to présenter ki bino à travers ma mission TV. Première vague, deuxième vague, et cette fois-ci on vous présente derrière nous bomoni bango dernièrement balataki bilamba ya bleu, lelo bazali kolata bilamba ya grise, bomoni lelo ndenge nini bazui déjà tenu na bango. Et de notre côté, ma mission TV, Tokiti, ici sur le terrain, pour na kota lisabino ndenge nini, bazali kosa la présentation, pe ko kopé sa bango bilamba na bango, mokolo ya lobby déjà na tongo, bako zwanzela pour na kokende boko mona pe à travers ma mission TV, ndenge nini toko zwela bino, ba image na bango ndenge bazali kokende na ngambo ya Kanya Makasese bazali ebele mais au moins bozali komona bango ndenge nini penza bazali ya bana mike bazali ya mikolo et misusu batalisi biso te bazali bato penza babanda kosala yango babanda kosala ndenge la police enregistraka ezalaka pamba te ndenge ba enregistraki bango et lelo batalisi biso te bazui bango nyonso bazui bongo babilamba et mokolo ya lobi nde mokolo bakokende. Ma mission TV le miroir du monde totikeli bino bolanda mo ya gouverneur de la ville Gentini Ngobila bokolanda ndenge nini penza activité koleka en intégralité et on va se retrouver tout à l'heure pour clôturer notre reportage d'aujourd'hui. À tout de suite. L'importance de Kanyama Kasese. À titre illustratif, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, je voudrais vous présenter certains chefs d'équilibre, à savoir Tassinda Bovik Telema, Atsuka Kakawana, Atelema, Benawiti Jacques alias Niaou Telema, Moumini Matedi alias 4 Faces Telema, Excellence, ils sont de l'équilibre arabe et anti-police. Bovan. Au niveau du commissariat urbain de la Gombe, Andala Glodi, alias Anaconda Telema, Lomboto LSC Telema, ils sont de la Funa. Okito Monzambe, Ekiri Anglais Gang Telema, Akaou et Sambo, Ekiri 40 000 gaines Telema, Kalonji de l'Ekiri Zoa Telema, Ntumba Moïse, également de l'Ekiri Zoa, Groupe mobile d'intervention ouest, Kibonge Gilbert, de l'Ekiri Zou Telema, Vongo Daniel, Kalonji Christian, de l'Ekiri Super Tetu Telema, Commissariat urbain de Mont-Amba, Ekofo Bola, Ekiri 500, qui sème la terreur dans la commune de Limete, précisément à Kingabois, Telema, Kabeya, Chibangu Stana, Telema, Ekiri Libyen, dans la commune de Lemba, Kingambo, Kindinda, Telema. C'est le dangereux qui venait de nous animer à travers une chanson tout à l'heure. Kaloume Tumba alias 12 balles, Telema, Ekiri 500. Excellence, les 4 cités, ce sont des chefs d'Ekiri.
Monsieur le commissaire provincial de la police nationale, Monsieur le commissaire provincial adjoint, Monsieur le commissaire des districts, Monsieur le commissaire, Monsieur le sous-commissaire, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je voudrais tout d'abord m'adresser à la police qui a fait un travail remarquable. Alors, chers officiers, vous savez aussi bien que moi qu'en matière de sécurité, rien n'est acquis. Et puis ici, dans notre ville de Kinshasa, les phénomènes Kuluna est mouvant et surtout polymorphe. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui peut se présenter sous plusieurs formes, sous différentes formes. Je salue avec beaucoup d'admiration le travail abattu par notre police de la ville de Kinshasa. Cette rafle découvre de plus ou moins 521 colonnes. C'est un travail remarquable. Je disais donc que le phénomène Kuluna est un phénomène mouvant. Donc, il a fallu, bien entendu, à la police de multiplier les stratégies et les stratagèmes pour en arriver là. C'est-à-dire aujourd'hui, mettre la main sur 521 Kuluna n'est pas du tout une mince affaire. Coup de chapeau à la police. Et maintenant, je voudrais m'adresser d'abord au Kuluna, ensuite au Kuluna ici arrêté, les 521 Kuluna ici présents, et ensuite je veux m'adresser aux Kuluna qui sont encore en divagation à travers notre ville de Kinshasa. Bakuluna, la hein? Ah, l'Isano Yamakaku, Bokeba, police na biso Elenda. Oui? Police Elenda Bokeba. Ndenge Bogari Boye, Bossi Bobebisi. Bopesi Lewa na ma famille, Bopesi Mawa na ma famille, parce que tout ça, on belé, bakata bango ba machette, binondo bakata bango. Tout ça, on belé, babobu bango na bakuluna. Lelo bino ozwani. Pe na bob sabino ke bozo kende motako. Ne bozana na lomona. Vous avez na 30 ans, nous sommes la commune à 40 ans, mais vous avez ce dossier, Moussala Yabilanga na Kanyama Kasesi. Et quand nous proposons là, beaucoup ont déjà 70 ans. Vous connaissez déjà nous et l'année aussi la vie dans Monaco. Suite à Pembe, Namabandi et Tondi Nzoto. On a dit que tout le monde il y a Moussala, Boukaki, Yakikuluna. Vous dites, vous êtes dans le monde. Na Congo, il y a Bisso, il y a Fachi Benton. Usakani Okemutako. Yemoko apesa indimisa. Soki bokangi bakuna, botinda bango misala ya bilanga. Yomwana bozoko kende.
vous avez obtenu na Kayama Kasese, Bosa Bilanga, Bolona Nguba, Bolona Pondu, Bolona Masangu, Bolona Bikedi. Et beaucoup de Bissot Sotolia. Tout d'abord, vous très bien. Parce que vous êtes ici. La manière d'abord pour féliciter la police, parce que oh police. Oh police. Depuis 20 mois, la Vandi comme gouverneur de la ville de Kinshasa, la moni, les policiers, il y a Malamu et Belé, passionnés, très engagés. Pour la Bango, il y a la police, qui tient ordre, et pour sécuriser. Batata na maman pe na biloko na bango na oza musala na malamu mais na société nyonso esika bato bavandi mbuma mabe pe ezangaka te tokoki kogeneralize te na mokusi tokoloba police azali kosala mosala na ye malamu la preuve yango bakolona bakwe na motambo Nobo et puis encore une fois, félicitations à la police. Félicitations au Soussou, dans le général Kassongo, général commandant du service national, Olo Azako encadré, Bakoulou Moussous, Baza déjà la Kanya Makasese, Basali Bilanga, et Bakoumi discipliné. Bino de la troisième vague, c'est même notre Koulamba. Nous rappelle la quatrième vague de Koulamba Bino, Bino Bozokini. À partir de l'objet, vous allez déjà au Kini. Vous pouvez aussi dire ça, la carte, il y a discipline. Pour Mboka, il faut quand même la discipline. Bateau, ça nous beaucoup, il y a l'État. Bateau, ça va discipliner, mais la carte, il y a discipline, il y a tout côté, Kotonga, Mboka la biso. Ce qui me dit la population, peuple, à la disciplinée, ils allaient passer. Ils allaient passer mingi. Alors, vous allez Bama, vous allez Balek, Boubou Nizela Makas, Nizela Ngwana Bino Kotizam. Alors, Zamana Bino Koti et Bongi Bokende. Kolona Masangu, Kolona Nguba, Kolona Pondu, Kolona Biteku, Ndengi, Mwengi, Mabesu, où était population, Baïba Nengia Kouya. Boubebsi Mingi, et Bongi Sukoro, Nakati, ya Etumbu, Ouzui, Bobanda, ou Bongisa. Boke Motako, mais Bozonga. Motako atomi bala utuna kango la bi motako la elobini motako ya voyage ya libela to la kolomela motuso ba lomeli mingi na mobongo ya toneki ba odi ake motako oki na bino bokei bozonga na mote sima bambula tukumi bale sima bambula tukumi sato sima nde bozongi oki les Kounouma, non seulement les Kounouma, mais aussi les populations congolaises venues de toutes parts. Encore une fois, félicitations et continuez sur cette lancée. Je vous remercie.
Province de Kinshasa. Excellent. La séance d'aujourd'hui terminée. Ah, vas-y. 1, 2, Aujourd'hui, vous venez de mettre à la disposition du service national plus de 500 colonnes qui désormais seront encadrés au 5 services national. Quelle est votre réaction par rapport à cette opération? Bon, écoutez, la réaction est toujours positive, non? Nous sommes contents. On va continuer. Ne croyez pas comme on a mis à la disposition du service national les 521, c'est fini. Les couleurs sont toujours en divagation, ils continuent à travailler, ils continuent à semer la désolation. Ça va baisser, mais nous devons continuer à mettre la pression sur eux, les prendre et les mettre à la disposition soit de la justice, soit du service national. Ce n'est pas tous les couleurs qui vont aller au service national. Les couleurs qui ont des plaignants vont aller à la justice. Mais ceux qui n'ont pas de plaignants, qui sont des récidivistes, on les met à disposition du service national. On va continuer. C'est la 3e vague, il y aura la 4e vague, il y aura la 5e vague. Aussi longtemps que les colonnes existeront, nous avons l'appui du service national, l'appui du commandant suprême pour les acheminer à Kanema-Kassese. Nous, on ne les tue pas, on les amène à Kanema-Kassese pour leur éducation, pour qu'ils soient utiles à la société. Une opération beaucoup applaudie par la population, mais qui encore s'inquiète du fait que la criminalité n'est pas dans la vie des chasseurs. Écoutez, la criminalité, vous parlez de quelle criminalité? Dans toutes les grandes villes, il y a la criminalité. Parce qu'en fait, une semaine, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de décès. On ne le souhaite pas, mais sachez qu'il n'y a pas une ville sans criminalité. Nous sommes dans la capitale, là il y a 13 ou 14 millions d'habitants. Et vous faites une semaine, 2 semaines, il n'y a pas de meurtre. Il faut féliciter votre police aussi. Nous faisons des efforts. Mais la sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire de la police, c'est l'affaire de tout le monde. La population doit contribuer, doit aussi participer, dénoncer. Nous avons mis des boîtes à suggestions. Nous devons collaborer avec la population pour qu'on continue à maintenir la sécurité de notre public. Un petit mot en lingala à votre population. Oui, Makamakuluna, eza makambo eza phénomène omeli makasi. Bokanisa te lokola bayo bakei nde kuluna ekosila mala moko ekokita lokola ekitaki ekokita makasi, mais tozo continuer esengeli koyeba ke population a collaboré, abata ko dénoncer. Bato wana mosusu bakokima bakei mosika bakozonga susu awa lelo ya 3e vague, semaine prochaine 4e vague, mais tozo continuer. Mokonzi ya mboka tia apesaki mibeko na mitindo de façon que soki bato oyo batungisa population tokangi bango ensemble ya service national totindi bango kuna bazwa misala mpo bazala bato mpona lobi esengeli population nde collaborer. Bokanisa te ke ville ya Kisasa monene boye koloba criminalité, mais bato bakokufa mbala boni obika kufa moto moko eza pasi, meme kozoka kaka eza pasi. Esengeli koyeba ke na baville nyonso minene babandi baza ebele, bochanger technique boye tactique ya kokanga bango bango mpe baza bachanger mpe tactique na bango. Du jour le jour tozo bunda tokoloba éradiquer la criminalité na mboka na ville nini basi ba éradiquer la criminalité. On fait de mieux en mieux pour ekita makasi, mais koloba ke aussi là ça passe. Merci. Mon général, vous êtes commandant de service national. Aujourd'hui, vous venez de réceptionner plus de 500 Kuluna qui seront encadrés ou bien qui seront mis à la disposition du service national. Qu'allez-vous faire de ces jeunes? Je voudrais d'abord préciser ici que l'objectif que nous avons d'ici la semaine prochaine, ce n'est pas les 500 colonnes dont vous parlez. Si vous vous rappelez, vous vous souvenez bien, le commissaire provincial a annoncé les chiffres de plus ou moins 600. Donc
Présentement, ici, nous n'avons que 500 quelques. 300 vont devoir partir demain. Et le mercredi de la semaine prochaine, on va rajouter pour en faire 600, 620 qui vont partir. Ça, c'est l'objectif immédiat. Mais dans le moyen terme, nous nous sommes assignés comme objectif, conformément aux instructions du commandant suprême, de récupérer plus ou moins 2500 Kuluna qui vont être transférés à Kanyamaka CC pour les travaux de champ. Et donc aujourd'hui, ce n'est qu'un sentiment de satisfaction que la police ait mis à notre disposition ces nombres si importants de jeunes délinquants, ce qui va sensiblement contribuer à la diminution de ces phénomènes dans la ville-province de Kinshasa. Juste pour enchérir ou pour ajouter à ce que le commissaire provincial a dit, vous savez, on parle de la criminalité. Ce n'est pas avec le phénomène, la fin du phénomène Kuluna que la criminalité va s'arrêter. Ici, nous avons comme mission, présentement, d'éradiquer le phénomène Kuluna. La criminalité dans la ville de Kinshasa se présente sous plusieurs formes. Il y a plusieurs formes de criminalité. Mais celle qui est relative au phénomène Kuluna, nous avons l'engagement et la détermination d'y mettre fin d'ici la fin de l'année. Et voilà. Vous ne serez pas débordé par le nombre de colonnes mises à la disposition du service national? L'État n'a jamais été débordé. L'État, tout appartient à l'État. L'État a suffisamment de moyens humains, de moyens matériels ou financiers pour mettre fin, comme la volonté y est déjà, la volonté politique y est déjà, à mettre fin à une situation qui n'honore pas le pays, à une situation qui met à mal la paix et la sécurité des fils du pays. Donc nous ne serons pas débordés, nous, en tant que service national. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à éradiquer totalement les phénomènes Kuluna dans la ville province de Kinshasa. C'est ça l'objectif que nous nous sommes assignés. Je vais les utiliser. Rien d'autre. Après Moussala Bilanga, Moussala Moussousou, Yamaboko, Neti menuiserie, Neti maçonnerie, Moussala Nenyoana, tout formé Bango Peba Salango au profit de la population. Bango Banyoko la population, non? Et comme ici, Tana Bango va sceller la population. Batu balobi na mutango oyo batindelio bazali kolobete service national ekozala inondé na bakuluna. Rien, tout est planifié. On ne se réveille pas du jour au lendemain, on ne se réveille pas d'un bon matin, tout le bi non voilà tozo récupérer bakuluna. Donc tozo planifié. To bongisi makambo nyonso pour que nous ne soyons pas débordés. Donc awa nako rassurer bino que tozala déborder te bango nde bakozala déborder jusqu'à ce que bakokima bango nyonso. Ou bien bakotika musala. Omoni makambo tozo sala. Bamosusu il faut batika déjà parce que malembe toujours jauger niveau na bango ce qui te montre que matoyi ezaka ka mango ezaka makasi to konyonga mwa makasi omoni biso toza l'état to kolemba te. Merci. Et voilà, je suis avec une jeune demoiselle na olingata mususu na meka kotuna epe mituna. Bonjour. Bonjour. Bonne. Bien. Yo posa kuluna. Kuluna tena bima libanda kusikonza sa famille na mtu babo itanya bima libanda pour mes sentiments yanga mote. Alors lelo ozokende na Kanyamaka CC. Okoloba nini na bandeko nyonso tango mosuba kotika na Simba muninga. Obika besi mama yanga mbote boko ya baleki na Simba bien. Bako maloko yanga tinda mabambula bako besa monga bakimia. Nyonso koloba mo. Balobi bokei mabete bokei pona kosala musala oyekola musala o talis en fait batalisa o misala mosusu. Elo tena zonga yanga kama batele baleki na baboma bandeko na bako maloko yanga te. Elo ngale besa tena pesi papa yanga bien merci na auto komisinga a. Yosko ozokende Kanyamaka CC orobakisa nini pona bandeko nyonso bati. Bon mama pona ngai ni na abu ezali mabe na biso to bana ko sala to ebani ngo tambola te do etamboli na biso ezaki mabe yango ano monique donc eza ba konsidérer biso mboka donc musala pe basali eza mabe te eza pe pona bien na biso. Donc il te bara ninga ko tambola tamboli na biso to anda tambola ezaki ya mabe to anda tambola bien te. Mais si ko lo kwa bazwe biso décision solution yango ko sunga biso lobi lo pe to komande pe bino ba mama biso nde bokomi. Et depuis na ba parents na biso na ba boti na biso lobi. Alors lelo ozokende Kanyamaka CC balobi boko kende ko sala musala nini okoloba na bandeko oyo batikali. Tikali bakuluna parce que yo ndongo za ozu déjà musala o changer déjà métier ozokende sko ko sala pour na population. Bon ba o pe batikali
bango pe ba baninga kotambola batambola te nde biso to banaki kotambola po biso esi tolongwe dans na murumbu oyo to bandaki tozalaki nango ya mabe tokomi da bato moko donc ya mibeko ya leta bango pe ba baninga kotambola oyo akoyeba ninga kotambola te kotambola ninga bulu eke na ninga mabe so bakangi ye ya tu oyo toyebi te po biso oyo tokende eza grâce donc oyo nzambe esi aponela biso daki azweli biso solution tokende toyekola mosala lobi pe esunga baboti na biso bafamille na biso bandeko na biso bango pe bayeba pe kaka ndenge kotambola na bango ezala pe bien soki batamboli mabe po leta elembaka te leta ekosalaka mosala nango esala omona ngai naa mwana moko nabota mwana moko age ya 9 ans mwasi na ngai atikali ayeba pe abatela mwana na ngai nayebi te lobi so nawakuta mwana na ngai ndenge nini so esi akoli so akoma ndenge nini. nalika nini na bandeko oyo nyonso batikali parce que bientôt bozokende na moni bolati déjà kitoko bilamba mosala tozokende tokosala mosala ndenge mokonzi ya mboka alobi tokei tokoya ntango tokoya tokokoma mpe kaka lokola bango tokokoma kosalela mpe kaka leta mais ngai aza na mwana moko natiki mwana na ngai moko mama na ngai Nadine papa na ngai Miss baleki na ngai Plamedi Kerani Joël ya na bino akeye nene na bino ya famille charge na bino akeye mais nakena pe koluka mpo na mboka so pe na obima na petaki capitaine so pe na obima na peta major nzambe mo ayebi mais botikala kaka na mwana na ngai bokadelenga Jax na ngai po sangisa ngai zuwa mpo na mwana na ngai mais mama na ngai nani papa na ngai Miss mama komi mona pasi te mpo na ngai naza mobali eza mpo na ya mibali nzambe mo ayebi totikaka nyonso na mepa totikaka nyonso epa nzambe tianga na mabondeli tia mpe ndenge nakei naya nazonga mpe na ndenge mo ya lese elo na ngai mpe napesika merci mingi mpo bandeko na ngai babatela kaka bana na ngai mwana na ngai babatela mwa bino bobota bino nyonso koza na bana te mais ngai aza mwana na mwa natiki mwana na ngai ya 1 mois bafamille babatelaka mwana na ngai malamu babateleka malamu kaka yango ngai lobaka ya mwana kaka. Bon ngai apesika mbote na famille na ngai famille Mutamba Ikunda napesi même moral na baoncle na ngai na kabani na bango bien ni mabe ya mabe eza nango mpe kute nzambe abatela mwana na ngai winner mwana na ngai Verson abatelanga mwasi na ngai abetisanga asuisinga motema ndaya je t'aime beaucoup bébé maman Mike otiki bébé obi je t'aime beaucoup mais est-ce que promettre yepe ke ndenge yo poke kuna oza kaka na musala oza mwasi mususu te na promettre na ki musala l'état plus tard na ozonga na guérir ni mabe promesa te bamisusu mpe babandaki kosala susu mabe te mais tellement bazalaka bato ya mabe yango moni rien de mal maman nzambe ka imo apesika merci mpona nzambe nde azoekamboyeli ngai mama na ngai so amoni basilika te mais bazala baminiongo basilika te oyo balukanga batumisama te nakei nazo natiki Kevin chéri Kevin Sephora bosala makambo na bino mais eleka dalika to na feti bosala bosilika te mama Clémentine mama na ngai mama kozibolela te konyonga te mama atiki bafamille na papa na ngai so moninga mama nazali nazonga ke nazonga tokozala na bino lobi na aéroport bango nyonso baomona bino dena bandako na linga nazwa mama avant tosilisa pardon nazwa maman s'il vous plaît non tikaka babokilanga batika babokolelaka mwana nga bien nakei nayebi te so na kozonga parce que oke mosala
Votez pour moi. Finit bien, on avait débuté avec cette activité aujourd'hui avec le général Silvano Kassongo, le général Pierre Kassongo, il y a service national et on a bozali komona bandeko bakulu na bazali kokende déjà bisika na bango bazali détenu pour na kolala et puis mokolo ya lobby nde bakozwa direction aéroport babati na avion bakei na Kanyama Sese biso to ko accompagner bango ofamote soki ndo tomoninga na Kanyama Sese na olo mami to ko kende kotika bandeko bakulu na mokolo ya lobby alors wana bazali ko kende bazali ko yemba voilà Papa n'a suscité place à Zali. Papa n'a pas suscité de l'été Noria. Dans un moment, on a couffé. Oui, ça papa n'a pas suscité place à Zali. Dans un moment, on a couffé. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.